lelo ata soki pauvre de Uruguay akufi mais akufi paix à son âme mais aza muto il fallait ba kangaye mais kanda ya ba procureur général de la République et bimisa ba tsaye na boloko pour azali ko linga ko landa ko respecter droit garanti na particularité ba service est belé ya mboka na biso soki muto azuka ka moi pouvoir ezali occasion na ye a bomber ba poche na ye ma nyonso wana esalemi na ba oyale na biloko ya leta na biloko oya ba individu eza batu mususu pona pouvoir na bango baza na ba immunité basali ba désordre ya koleka ko botola batu biloko na bango yango tokoza ko encourager oyo nyonso ayebi ke bayiba eloko na ye ba botola ye eloko na ye azala na courage akende soki na ba ONG ata ba biso oyo akende pa nyonso akoki kokende akende na justice akende na nzela nyonso akoki kokende po azonga na ba droit na ye. Ma référence est Divina Embelao, ma référence est Divina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Divina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Divina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtareda we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi, bambangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner li sapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasamba. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence. Quand tu sois des informations, nyoso, bagage, nyoso, ba théâtre, nyoso, ba film et mobimba na yo, ba émission ya paquet na ma référence TV. Chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir on se retrouve encore une fois dans la émission Nabiso Tolobelara Mingi au Italie politique ya République démocratique du Congo. Moko ba Congolais nyonso ba linga mingi ba botama ba Congolais ba sala ba effort pour bazala ba Congolais. Mais soki na ba secteur songolo pakale tambula malamu te yango tchaka mobulu pour moto so batali pa pour moto afuta ta transport et tchaka mobulu pour moto zo ta isika ya kolala yango to solo la mingi na bino
boza libanda na bino boza na kati masolo oyo etali République démocratique du Congo lelo émission lelo kozala kitoko po tokolobela mikolo nyonso politique mais lelo tokolobela politique na sens ya ke politique tokolobela ngaka na monoko politique te po politique yango bato bayaka nde koluka mbongo lelo tokobeta sete na makambo etali misolo po misolo soki eza te mboka ekotongama te bato bakovivre te eyambo lelo toyambi mwana mboka ye moko aza cadre ya biso kombo Henri Wembongwa nazali moko ya société civile nazali président ya ONG ebengami Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux AUDF naza pe moko ya coordonnateur toza kokamba ba réseau ya ba protection ya ba défenseur des droits de l'homme naza pe avocat naza pe enseignant awa défenseur des droits de l'homme AUDF Alliance l'universalité des droits fondamentaux oyoki ye ndenge expliqué oyo azali place yo pe ozali na France Belgique landa émission bien ozo makambo malamu ndeko maître ndeko Henri oza mwana mboka tomoni osimbi papier moko na maboko avant to bande émission na biso réalisateur le plus suspect le plus intelligent Taylor zo eloko wana ezani nyango eloko yango eloko oyo ezali ba objectif du développement durable ezali 17 ODD oyo Nations Unies na ba pays nyonso ya monde entier lokola RDC balobi d'ici 2030 il faut tokokisa pusa ya ba population na ndenge nini tokomona na ba 17 ODD wana bakolobela makambo ya nzala bato bakufa mingi na nzala na RDC mai ezali mbisi ezali me bato baza kolala na nzala zamba ezali mabele kitoko pona bato balona bato basala bilanga kata bilanga me bato baza konyokwama na nzala la fin ezali eloko oyo Nations Unies na ba pays nyonso ya monde entier baza kolite poke bato balia bien toza na makambo ya pauvreté bozangi misolo bakoloba na bamboka mususu PIB donc prix nani ba PIB ezali na bamsusu baza na 50 bamsusu na $100 par donc okomona ke na RDC mutu akovivre na moins de $1 par jour eza makambo ya pauvreté donc awe pa na biso tokolobela pauvreté te tozoloba makambo ya extrême pauvreté eleki ekiti na se makasi pauvreté eloko mususu na ba ODD wana ODD 3 baza koloba makambo ya ODD etali pe makambo ya kimia na mboka et puis na justice esala musala bauti konome bato mususu toko souhaiter bango basala musala kitoko pe ba changer ba congolais ba monake changement esalami ba population bauti ko bunda makasi balobi bapesi ba loi oyo eza kosala ba réforme po ke bato oyo baza koyiba mbongo misolo ya leta bango bazala kimia mais il faut tomona musala oyo bazui pouvoir lelo na justice ndenge nini bako changer il faut kaka ba changer soki ba changer population akobeta maboko pamba te peut-être que bao bakoloba makambo ya ba réforme on a bakoki kozala na raison mais ya mutuya tomona changement na terrain parce que population a besoin non pas de beaucoup de réformes ou de quoi que ce soit mais la vie en pratique la situation réelle un problème métarioso un problème réel parce que vous êtes société civile la garantie moins chère de population yango population na posa nango mtwali ya malamu asali musala azui misolo na ye mbongo na ye akoki kolie du 1er au 30 mutu azosala musala na ye azanga kolia te azanga mbongo ya santé na ye te soki mutu abeli avanda vivre na ndako ya bien ba condition malamu nde makambo ba population baza koluka yango wana na marque na ndenge na côté ya justice ba détention arbitraire
ba détention ezali ebele bato soki okenda ba prison na biso okokuta ebele ya bato baza kuna bafanda kuna bazangi peut-être amende ya kofuta po abima mususu ata mpona kolandela dossier na ye eza kaka pasi bamagistrat bakosala bachambre du conseil bakobenga bango te mpona kotuna bango basali combien de mois combien d'années donc ezala baprison militaire ezala baprison civile bato bakonyokwama na ndenge nazoloba boye rapport ya nsima oyo commission nationale des droits de l'homme auti kosala azolakisa ke au moins 70 à 80% ya bato oyo baza na kati ya baboloko baza kuna bayebi problème na bango eza nini bakondane bango te babengaka bango te bayebi mpe makambo na bango eza ndenge nini te et puis bainosa baza ebele donc makambo wana nde population akozela changement ezala makambo wana ndenge faci bazoloba changement eza wana nyonso changement ezaka makambo ndeko azoloba ezexplique po congolais ase sentir na biloko ya mike en l'aise mais ndenge oyo tukoloba makambo ya misolo po makambo nyonso ezoluka misolo tomoni mpe mwana mboka président de la république oyo tobengeli Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo anommé inspecteur général ya finance ya sika mais inspecteur nakosala mosala elingi ekoma lisusu bamosusu balingi ekomisa yango critique politique bamosusu balingi bazoloba mosala esalema bien surtout na barégie financière eloba nini ekozala nango en tant que société civile par rapport à ndeko oyo Gilles banome kuna na inspection générale ndeko na ngai tokofélicité mutu azali nommé mpe tokosenga na ye azala na courage akende ntina suka na mission ya service oyo ya ye service na ye wana eza mpona kosala inspection ya makambo ya misolo ndeko na ngai nauti kotanga ba 17 ODD oyo toti kolobela awa ba objectif du millénaire des objectifs de développement durable ba objectif oyo eza mpona changement ya kovivre ya bapopulation mais mpona koparvenir na objectif wana il faut misolo ezala atako bakoloba ke partenariat mondial tokoki mpe kozwa misolo ekouta na Belgique ekouta na États-Unis ekoita epai partenariat wana ezali nango normal mais na kati ya mboka makambo il faut ezala na bosembo il faut ezala na ndenge ya normal misolo ya l'État eza misolo ya l'État eza misolo ya bapoche ya baindividu te IGF alandela makambo wana tolanda na mboka oyo barapport ebele esalema ata na tango ya ndeko Kabila barapport esalema toloba lokola rapport Lutundula basala makambo balobela makambo ya détournement ya bambongo toloba te oyo nani professeur Luzolo asala apiblia barapport ebele toyebi ke makambo ya misolo na mboka na biso ezalaka nango na normal te mais po mboka ekende liboso il faut ba service oyo batie ezala ba magistrat nyonso banome ezala bato ya IGF bafongola miso musala ekende liboso mbongo ya l'État ezali mbongo ya l'État ezali mbongo ya bato nyonso ezali mbongo ya mission ya l'État et s'accomplir ba résultat ezala bakoma tina suka oyo nyonso akozwa mbongo ya l'État il faut à répondre na DGDA ba directeur mos 4 directeur mosusu ba kimi batiki kutuna ba dip na bango na kati ya solo ndeko nanga ozotanga makambo ya DGDA makambo ya DGDA eza lelo te toza pe na tolandela AUDF tolandela ba dossier neti ya ba Lubamba Lubamba Île-de-France moko ya ba syndicat délégué syndical wa ko représenter ba service kuna alobela makambo wana balongola ye musala asali 15 ans libanda ba service ba ministre ba nani bakoloba bozongisa mutu wana sala musala pona kolandela musala ezokende ndenge nini batikala kondima te na yebisa yoke lelo ata soki pauvre de Uruguay akufi mais akufi paix à son âme mais aza mutu oyo il fallait bakanga ye mikanda ya ba procureur général de la République ebimisa batia ye na boloko po azali kolinga kolanda ko respecter droit garanti ye na particulier te ezali makambo ye yebani ndeko na ngai na ba service ebele peut-être que ezalaki système mabe mais lelo il faut échanger tozo mona ke détournement ezalaki ekovanda kuna na ndenge ya kosakana te ezala DGDA ezala DGI ba service ebele ya mboka na biso
soki muto azuka ka moi pouvoir ezali occasion na ye a bombe ba poche na ye yango tokoloba IGF asala musala bakobangisa bango mais bazala na courage ata président Félix batu bakolinga ko bangisa ye batu bakoloba mabe mingi pona ye po ete atika mais soki atiki mboka ekokufa il faut musala ekende liboso oyo nyonso ayebi ke azana misolo ya leta azongisa nakokumisa président Laurent Désiré Kabila tango akota na mboka oyo ba ancien dirigeant ya nani ya MPR to monaki ndenge bakimaki bakatisaki mai mususu bazongisa pe babiloko parce que ebele ya batu babotola pe na bandaku ya leta bakomisa yango bandaku na bango moi musolo elekate na poche mais na 18 ans esalemi maintenant na 18 ans pe esalemi to moni bandaku ya leta ba bien ya leta et comme ba privé et comme ba bien privé ya batu na 18 ans pe esalemi nyonso wana esalemi na ba oyale na biloko ya leta na biloko oya ba individu eza batu mususu pona pouvoir na bango baza na ba immunité basali ba désordre ya koleka ko botola batu biloko na bango yango tokoza ko encourager oyo nyonso ayebi ke bayiba eloko na ye babotola ye eloko na ye azala na courage akende soki na ba ONG ata ba biso oyo akende pa nyonso akoki kokende akende na justice akende na nzela nyonso akoki kokende po azonga na ba droit na ye na tango ya 18 ans oyo ya solo ata président Kabila honoraire lobila makambo wana alingaki pe asilisa makambo wana mais ye pe azalaki pris en otage parce que bao bazalaki na ye balingaki kaka pour président atikala na pouvoir bango ba jouer na ndenge ya mabe ya kobotola bato ya kozwa biloko ya leta to sengi na ba service public ya leta nyonso basala effort to zongi samboka na rai kozongi samboka na rai est-ce que inspecteur wana ba nommé Sika maître soki ali pe misolo mona pe a changer hein ba ezala bongo mona muto ayena lire et mon pe a changer ndeko na ngai il faut akende na tina suka pe musala oyo aza kosala eza musala na yete ezali musala ya leta ezali musala ya population ezali pe musala ya ba société civile il faut société civile à telema na ko encourager ba société ba ONG nyonso ba ko telemela ba société civile bine pe société civile bokoma ba corrompu bokoma ba diviser ndeko na ngai ba oyo nyonso ba ko telemela makambo ya impunité makambo ya corruption il faut ko telema makasi toyebi ke ata ba oyo bazwi pouvoir soki bayebi ke basala mbeba il faut bayeba ndenge ya kobongisa po basala musala na ndenge ya malamu parce que soki yo moko za na ba tâche d'huile yo pe bakolandela yo yango il faut courage ezala bakende liboso société civile population changement ya mboka ezali ko dépendre na batu ya mboka soki mboka eza ya kokufa eza parce que population yepe aza assez akufi ça qu'on fait ba politicien mais ba politicien de ba bomi population ba tiki nanza so ki ba population de ba politicien de ba bomi population ba tiki nanza population courage na biso ezake population wana azako telema pe akotelema pe akosekwa il faut population wana esekwa so ki ozana nzala ata nzala wana telemela misolo ya leta ezala misolo ya leta leta azwa ndenge nini akopesa batu misala azwa ndenge nini misolo wana ekozonga na profit ya batu nyonso ezala kaka groupe d'individu te eza misolo ya leta eza groupe d'individu te pe na kozloba boye tozana baninga mususu o ba mesanisa bango mabe kobenga bango pona kopesa bango mwa mbongo muke soki 5000 francs boke na manifestation te o bozozo wana esa muke na âge ya mutu nyonso akokisi 18 ans l'état aza na obligation soki aza na musala te ayeba ndenge ni ako encadrer ye toko senga na gouvernement na ba service ba benga bandeko na biso bazangi misala boko benga bango na bakombo nyonso boko finga bango ndenge nyonso mais l'état aza responsable azwa responsabilité na ye pona ko redonner de la valeur et de l'espoir à tous ceux qu'on retrouve dans la rue comme des badauds. Des koulouna, maître, il faut les occuper. Moi, question que pour te citer. L'État peut s'en remonter, mais tout le monde a peine de président de la République avec Akibiso Bajen qui année où il y a espoir, année d'entrepreneuriat.
secteur privé pe na kati ya RDC izia kokufa ça fait plusieurs années musala ekozwama ndenge nini po l'état pour le moment azana makokita kopesa ba jeune musala ndeko na ngai l'état aza capable ya ko mobiliser ba moyens na uti koloba toza na cadre ya partenariat mondial pour le développement durable pe toza ko féliciter ba mboka bapaya nyonso oyo baza koya na secours na RDC mais l'état ye moko na misolo na ye awa na septembre toza na loi de finances publiques bakolobela makambo ya misolo il faut batsala attention na ba misolo wana ezala profitable na population pona ba individu te ezalaka makambo ya misolo ya kofuta ba institution te effort et salema po population à se sentir que aza epai na ye yango ba votaka mbongo ya mingi ki ndaka na ba institution na ba poche na bango peuple a se trouver te yango na uti koloba misolo ya l'état ezali défini ezali déterminé ezali fixé na kati ya loi de finances publiques na l'OFIP wana septembre awa kala mingi te comme nini ba parlement akozongela makambo wana na kosenga na ba ONG nyonso oyo balandaka makambo ya misolo ya l'état bafungola miso pe balakisa ba population bayeba ba droit na bango eza ndenge nini ba obligation na bango eza ndenge nini pe makambo yango bazomema mango ndenge nini bato nyonso bayeba yango ata loi yango ya misolo il faut ba population bayeba bazoloba nini makambo wana ya misolo parce que tomonaka mingi mbongo eko zala eko bakotia ba recettes eko kota nyonso te ata oyo eko kota na ndenge sali dépassement de budgétaire côté kuna côté mususu boye bato ba rêver ba la nzala pour l'état à stabiliser makambo nyonso wana pour ba gouvernant ba stabiliser makambo nyonso wana ba ko sala nini au juste ndeko na ngai misolo wana soki totangi budget l'OFIP wana ezali ba prévision ya solo mais na kati ya ba prévision wana eza ba service oyo bazwaka eloko moko te mais tuzozela Cour des comptes asala musala na ye IGF asala musala na ye ba société civile basala musala na bango mais chaque service peut baye bako dénoncer oyo ezo salema ya mabe pamba ya société civile membre ya organisation ya société civile il parle pour na intérêt à peuple azana et politicien te aza peuple aza représentant ba peuple azolo ba pona peuple na yebi ki tokomi na suka émission na biso mais tokotuna moi quelques questions d'actualité aux ça l'actualité na kati ya scène politique na biso ndeko menda salaki audio moko boye et ça là ba congolais passe makasi je ne sais pas si vous êtes au courant il parlait à contrôle des juges du FCC qui sont dans la cour constitutionnelle yango to tuni ba peuple congolais ba tuna est-ce que na sein ya magistrature ba magistrat ba politicien bazalaka ou soit ba magistrat ba groupe moko de Dieu soit ba magistrat ya mboka eloko nini ndeko menda lingaki aloba na audio na ya salaki ndeko na kokende na musika te mais eloko na ngina loba awa ezake conscience ya magistrat il faut esala tolanda mingi ba politicien te tango politicien akonome mutu atie na place songolo mutu wana ifati politique eza makambo ya soni mingi pe to sengi na ba magistrat na biso nyonso soki bazali na cadre wana eza pasi po magistrat ba juge bazali reconnu statut moko ya indépendance basali la musala na bango na kati ya indépendance ndeko menda lobaki makambo wana eza ko ezala libanda makambo wana eza na tina te ngana ngi kolobela makambo wana te parce que eza makambo ya tina te pe eza makambo ya soni et ba magistrat baza indépendant baza wana pona mboka baza wana pona mibeko ya l'état baza wana pona ko trancher makambo kolanda na ndenge mibeko ekomami me ndenge yake o ba ordre ya ba officine politique te to sengi penza na ba magistrat nyonso basala musala na ndenge elongo bani balandela makamba ba politicien te ozali nommé c'est vrai za ba politicien ba nomaka mais ba nommé yo sala musala na normal et puis ce qui est plus grave bato bakotika pe makambo oyo ya ba politicien ba continue ba makambo ya ba individu wana eza ko boma na justice ko boma na mboka lelo oyo soki tolobi makambo ya constitution mutu akoloba constitution non respectée nani ako respecter yango est-ce que ba autorité to sana bango ba silisi bango nyonso ko sala ba déclaration ya ba avoir na bango avant bazwa pouvoir après pouvoir na bango question
Très bien, téléspectateurs, les questions, bisous tout ni et tout bino boza libanda, bino boza na kati bo répondre par rapport à Moutounawana. Question mon repos tout ce qui s'en a bien réalisateur, après c'est moi quelques minutes. Ndeko ancien gouverneur de la province Kassa Oriental, Ndeko Ngoïka Sanjaza député national, yena mwana na yaza député provincial, kuna na Kassa Oriental, babimisie na ndako na babimisie eza ba politicien te eza ninte eza makambo na justice ndenge bazaki na ndenge mokia. Mais comment bango ba tourner mon Congo na bango côté ya président de la République na mwasi na ye na côté ya cash yo za quand même société civile mon point de vue na yo kozalini par rapport ya comportement ya ndeko oyo na mwana na ye ndeko yo sengi kana lobela makambo ya comportement na bango mais wana za baza ba individu mais tout individu ils sont quand même baza quand même ba leader d'opinion quand même. Oui, tout individu, toute personne. Il y a des lois dans le pays qui doivent s'appliquer. Ce qui est vrai, mon frère, nous avions suivi ce problème de M. Gabriel Mo qui a, depuis très longtemps, il a toujours réclamé, il a toujours revendiqué. S'il a acheté un bien par une vente aux enchères, c'est-à-dire tribunal à Tekelié, mais par quelle magie l'Issoussou Bakoki Koteka Yango? C'est ça la question. Ce qui est décision et la justice et lobby et l'okonaye bazongi selaye. Il faut seulement accepter et croiser les bras, chercher on a d'autres biens. Mais ce qui est commis makambo ya ba injure, ce qui est commis makambo ya ko linga ko politiser makambo nyonso, eza pasi mingi. Il faut que to senga bango va revenir à la raison. Mais justice il faut se faire ça la musala. Il n'est pas permis à tout le monde d'insulter tout le monde et même les autorités comme on veut. Il faut que les services fassent correctement leur travail. Et s'il faut poursuivre les gens, là aussi, comme défenseurs des droits de l'homme, nous disons, il faut respecter les règles. Ce qui est député, il faut que les cas immunité, il faut que les cas na asamba respecter les droits de la défense. Mais il faut encourager Yangoana. Ata mutu moko te azar na pouvoir ya kofinga moninga te, ya kofinga mutu ya pouvoir te. Biso nyonso nous sommes égaux en dignité et en droit. Que ce soit l'autorité, que ce soit la population, le citoyen, nous avons tous des droits et des obligations. Et nous devons nous y soumettre. Selon les informations, comme si décision ils ont marqué depuis 2016 que de Congoïka sans il fallait Tikanda. Oui, il paraît ndenge tozo yoka, il paraît tozo yoka ndenge wana. Yango tozo lobake makambo ya misolo, makambo ya ba bien ya ba individu. Mutu na mutu azana droit na ye, il faut que to sa droit ya mutu. Soki ozwaki eloko ya mutu. C'est vrai qu'on a na pouvoir, on a na immunité. Au kosa ki président Kabila ke nazo salela yo, tikanga pena banda koyiba na ndenge na ngai, il faut zongisa biloko wana. Très bien, téléspectateurs, je sais que vous êtes partout dans ma référence TV, Bolanda Bisomo Kilimobimba. Nabike Bosepe na émission Makas. Maître, dans 30 secondes. Merci Mingi Ndeko pour la émission na banzi ki tokosolo lisusu pe banamboka devoir, droit, eza obligatoire biso nyusu to respecter yango. Ceux qui bozala qui ebele bolanda émission yo, ceux qui botonda ki liboso ya TV, soit ozaki liboso smartphone yo. Topesio longo nyambote ngai na bino soki nzambe azongi te tokozala toujours wana pona ko dénoncer parce que moi-même premièrement je suis congolais, là où tu es aussi congolais. Tokotani malasima. Merci beaucoup. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence, ma référence, ma référence TV. Référence oh, il est ma référence oh, il est ma référence oh TV, ma référence oh TV, ma référence oh TV. Kenga malo fe kaongo yao. Kenga malo fe kaongali yanzana tambola samteda we. Titi t'appelle Poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana, s'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana, obeta kaka ma référence TV. Tala, Zwali Sapina oyo, kaka li sapi oyo mosusute. Esika omoni,
bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné esili bongo te tala ngonga wana ya mokeleke te ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi Maréférence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Maréférence TV, référence à ba mokili nyonso sika bakutana ba théâtre. Maréférence TV, référence à ba gang. Maréférence TV, te okata bango lomponje. Maréférence TV, te esimi bango masasamba. Maréférence TV, ekangi masolo. Te Maréférence TV, na invité. Ma référence quand tu sois de suivre information nyonso bagage nyonso ba théâtre nyonso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV